Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino ndenge nini bato mosusu bakomi ko linga kobongola histoire ya Congo na bandoto na bango. Bandeko babolingo na banzi ete lelo tozali na teme monene o tozali kolobela pe tokosenga na bakongole ebele bofungula matoi pe bolanda malamu po ete tolingi lisusu te bakongole bakosama po ete bakongole basi bakosami mingi bamoni bapasi mingi bolinga lisusu te bato babanda koya kokosa bino pona ba masolo na bango oyo ndenge babengaka bandoto ya baba. Bandeko babolingo na banzi mikolo elekaki bomonaki tosalelaki bino émission moko pona kolakisa bino ndenge nini basali na nzambe mosusu bazali kodistraire bato awa na poto bandeko pe okondima te pe bamosusu pe bazali na esprit faible bazali kosasa bango kolia bango bambongo pe ezali pasi mingi po na biso bakongolais. Bandeko babolingo congolais amonaka neti yende moto ayebi nzambe mingi koleka ke bato nyonso awa na mokili, alors ke ezali pe na bato mosusu babondelaka nzambe, ezali pe na bato mosusu barespectaka nzambe bapesaka pe badim ndenge nzambe alingelaka basalaka pe makambo ya malamu ndenge nzambe alingelaka me bazalaka na kisakata te neti biso bakongolais. Congolais alingi alakisa na mokili ete yende moto ayebi kobondela mingi ke yende moto molimo mosanto ayaka kovisite etango nyonso ke yende moto nzambe atindaka maloba mpona koyebisa ye me en réalité ntango ozali komona bamakambo ndenge bakongolais bazali kovivre oza komona kaka ete bato bazali na souffrance plus kaka bango to kaka biso. Mpona nini nalobi boye bandeko nakoyebisa bino eloko moko bandeko babolingo biso bakongolais tozali kosala bamakambo mosusu oyo ezali kopesa nzambe kanda sanke biso tomiyeba. Lelo ekomi kaka soki moto alali alamuki aye na likambo na ye tika naleka na chaîne ya bakongolais songolo po ete naloba. Bomonaki mikolo elekaki bandeko babolingo ndeko moko abimaki na Autriche aye na message na ye depo apesa message na ye bandeko bazali lokola bakoba soki moto abimi kaka alobi mwa liloba na ye soki bato batie mpenza kate okomona koti na mwa ndaku na ye wana libele abungi. Lolenge moko pena ndeko mosusu oyo aye kobima lisusu na Paris bandeko bakomi kobota malokola mayebo
ye pa ye lisusu na lisolo na ye soi-disant nzambe alobeli ye. Bandeko ba bolingo, oyebi bato mosusu oyo na poto na koyebisa bino eloko moko. Mingi tango balongwaki na Afrique baye awa na poto bakanisaki ete bakoya kokuta na poto awa nzete ya mbongo ke soki ovandi moke moke okoyo buki pe otindi na Congo, ke soki olingi otonga une villa na Congo okei kaka obuki mbongo likola nzete po tindi na Congo batongeli yo villa. Me bayebaki teke tango bazali koya na poto pe eza na barealite na ngo pe mingi ndenge tozali koloba ete babeti mitu likolo ya mabanga sanke bamiyeba pe mingi babandi kolela. Kaka ndenge nayebisaka bino bandeko na sina mwana mobali awa na poto na France tokendeki kotala baninga tokomi kuna baninga basalaki fete na bango anniversaire. Tango moment donné komi bakomi ko présenter ndeko wana pe bakomi koloba ndenge nini asala na vie na ye depuis ye na poto na ndenga tonga lopangu na Congo banini nzoka nde tango bazali kobeta lisolo wana bandeko. Ezalaki na mwana mobali moko azalaki wana batekela ye lopangu mobimba na Congo depuis 1980. Batindaka ye na poto po ya awa soi-disant bamapango batekeli ye ya kozongisa bandeko. Tango aye akomi na poto bandeko aye kokutana na makambu na ye abeti mutu likolo libanga kayu bandeko aye kokuta ete poto pe eza na barealite na yango. Na Kinshasa okoki kozanga otelemi na mwa kwentango mosusu mwa vie moko azoleka abimisi mwa $20 apesi yo kado. Me awa na poto te, awa na poto ezali vie ya mwana na mwana abundana pe luka. Soki moto apesi yo mbongo awa na poto seka azali penza moto na yo alingi yo mingi. Awa na poto kado ezalaka te. Alors tango basali présentation ya mwana mobali wana esika bandeko bakendeki anniversaire balobi ete c'est un garçon courageux talabwe mwana mobali wana ekotala leta mwana mobali oyo bazali koprésente tana ye ayaki na poto na mikolo asali na makambo asali na Congo ye atali siko depuis 1980 tina ndenge ekomi na ezalaki na 2007 bandeko aye komona ete ye asali eloko te na susi wana bandeko. Mwana mobali ake kokota na toilette ekotaki na toilette bato bamoni awumeli balobi oh ndenge nini siko moto ayaki na lobi oh mais ndenge nini Alphonse depuis akotaki na toilette azoko bima te nde sikoyo mwana mwasi mosusu mwana nde camarade na ye mobali ya biala alanda kuna ayoki moto azako lela na toilette alobi oh moto azako lela problème ni alobi na vanda nanu mwa mukena yoka pourquoi azako lela bandeko ayoki penza mwana mobali azako lela na kate anga ivie narate vi anga narate vi nakanisaki poto nde paradis nzoka nde naye kokutana na makambu na ngai azolela bandeko nde akendeki na porte kikoso abeteli ye porte ayebisi alobi non mon cher toye quand même pa bato kokosala boye te bana bien tala kaka ndenge naye komona bandeko wana ezalaki siko mpona talisa bino oyo ndenge balobaka ete bato mosusu bayaka na loyenge na ndenge ya poto baye kokutana na makambo na bango nde bato ya bongo pe oyo bapesaka bato mosusu impression na bamboka ete poto ezali malamu tika tokende po ete tango ye aza kozwa eloko te pe bato ya bongo pe bango kaka moto bazalaka makasi amoni ete aza kozwa eloko te kotinda bafoto kokanga bafoto na Tour Eiffel kotinda po ete alongola mwa esprit wana bato bayeba teke aya kokweya na file awa na poto bandeko bambolingo nazongi siko na lisolo ya mwana mobali oyo alekaki na bashene ya bakongolais avandi na France oyo alobi ete nzambe alobeli ye pe asengi na bato ete le 21 août il faut prière ya monene esalama bandeko. Tout d'abord soki nzambe azali koloba na bato azali kolotisa bato na bandoto mpona kolakisa ndenge nini akoki kokangola mboka na biso
ngai na koyebisa bino directement c'est que nzambe na bino wana azali ko se tromper. Et ngai na regretaka tango bino bapesaka bino message ou bien tango nzambe wana tindelaka bino ange. Po ete soko ntali na tango ya bato ya kala. Même na Moïse, tango nzambe bimelaki Moïse. Yebisi ke Moïse na kopesa o mission po kende ko bimisa. Bana ya Israël. Bandeko. Moïse atikalaki kaka baba boete. Moïse a posé quand même nzambe question lobi, mais na ko sala ndenge nini ngai moto na yebi koloba te. Nde nzambe ki ko sala yaki ko tia Aaron pembeni na ye. Po ete Moïse azalaki na likukuma, abandaki ko begeye. Bandeko. Yangana tozali ko yebisa bino oya ba congolais soki kaka yoki ka congolais bi nzamba rebisaki nzamba talisaki ye bazalaka na question ya kotuna nzambe te alors que balobi ete nzamba azali papa na biso okoki mpe kotuna lobi bon papa yo yebisinga likambo boye me kana no oyebisanga bo me oya ba congolais kaka soki alobi kaka nzamba ayebisingai abandi kaka kokwakula akoyebisa bino kaka nzamba alobaki boye me atikali ata kotuna nzambe yango. Question moko te bandeko moto lokola nga mama Rosalie soki na zui occasion na kutani penza na nzambe ye moko bien molimo ya nzambe ou bien ange abimeli ngai pona ngai ezali neti benediction na kozanga te ata kutu bayebisinga bamakambo na kosala na kozanga ata kotuna ta question moko te pona kosala makasi na tuna ta question moko pamba pona yeba pe eloko nini nzambe abongisi po de soki na sali eloko nini akosala après. Mais oya ba congolais batunaka question te. Oya bango kaka ezali kaka soki kaka nzamba lobelaki nga ye wana bandi kokwakula liboso ya bato bandi kokwakula makambo ngope komona esalaka ta ina nete komona kaka dans 2 mois 3 mois ekoti mai. Po mona ba comédie ya ba congolais. Bandeko mwana mobali oyo aye alobi ete nzambe akutanaki na ye mpe nzambe ayebisi ye boye mpe nzambe alobi boye mpe bato basala bagene sa meme apose nzambe yango question me nakoyebisa yo boye ndeko mobali tika kolekisa ntango na yo pamba mpo ete bamaloba nyonso to ozali koloba na ndenge nazali koyokela mongongo na yo ezali ba shoki ya poto moto ezali kosala yo boy ezali ete ndeko okutani na makambo na yo ndimaki te na poto yango ete bandi kosala yo boy bandeko nakoyebisa bino eloko moko bato mingi bakanisaka ngai mama Rosalie songi nazali koloba nazali kosala liseki me nakoyebisa bino boy boyebi bamobutiste mingi bato bazalaki bana ya oyo bazalaki penza na situation ya bien na poto o lelo bakima na Kinshasa o lelo bakima bayawa na poto bandeko vi ya poto na mwa mikolo bavandi ya ebele bazali kokoka te pe ebele depuis bakoma balingaka kosala misala te yango na omoni ete bandeko babolingo baye kokutana na makambo na bango bandimaki te tala kaka yo moto ozalaki na vi ya bien na Congo papa na yo mokonzi baza komema na motuka oyebi vi ya pasi te sikoyo ye na poto awa na poto sikoyo bambongo yo bandaki kosimba pamba oza komona yango te yango na toza koyebisa bino kaka bato boza komona lelo baza koya na baprofesie ya boye ezali kaka bato oyo bazali na souci nostalgie bamoni ete ndenge bazalaki na Congo ezalaki bien awa na poto baza kokoka te yango no bakomi koya na basorti ya baprofesie onzamba alobelinga onzamba talisinga me bandeko babolingo oyebi kenga na koyebisa na bakongole botikaka kosala bakomedi mpona nini mboka na biso Congo ezali likambo te satana oboye mboka ezali na libulu ndenge bomesana koloba te mboka na biso ezali kaka yo ngai ye tosangisa mayele toye na poto mayele tozwi soki toke na mboka tozwi mayele na biso totia nje tolobi te tonga mboka ekobima na kati na baprobleme oyo tozali na yango lelo bato mosusu bakomi koloba oyo bakonzi ya Kongo bazali kosala eloko te boye me bandeko
tozwa sikoyo baangle ebele tozali kotala na bamakambo ndenge ezali koleka na Congo. Okomona bakonzi ya mboka batieli bakongole câble ya courant. Par exemple na quartier ya Matete batieli bango câble. Mais okomona na butu kaka bakongole balamuki na butu bake koyiba câble wana. Ba paralyser baninga. Po ete mwinde ekota te. Alors yo yebisanga sikoyo. Okoloba ete na mboka na biso nde ezali wana satana nde moto azali kuna tozela mokonzi moko akoya bandeko koloba siko président de la république nde moto alamukaki na butu ake kozwa câble wana tokaka bato oyo yo oza koyebisa ete tosala bo okopesa bango nanu conseil te yo komo ozali kokondane nanu mokonzi ya mboka me nzambe wana aza koyebisa yo teke na Congo kuna mentalité ya bato ezali ya kopola nzambe aza kokondane kaka bakonzi ya mboka nzambe azali kaka kokondane président de la république ya Congo ebongo bakongolo bazali kosala bamakambo kobima na butu koboma bato kobeta bato kosala bamakambo ndenge na ndenge ya mabe nzambe aza kotalisa yo te ndenge nini bato wana mpe bakoki kochange vraiment ezali kopesa mawa ndeko mobali na France na kopesa yo conseil oyebi soko ozali na poto awa omoni ete vie ezali pasi po modele nazali komona bato mingi bakomi koluka ndenge nini ya kosala kosangisa bato bakomi kokanisa ete na nzela na bango ya bamaloba oyo nzambe ayebisinga soki bakongole basangani basali priere bango bakanisi ete nde vie ya Congo echange na mbala moko te po ete Congo echange ata yo ndenge ozali koloba wana ozali mpe na devoir monene ya kopesa na kati ya Congo mayele oyo ozali na yango koki kokende mpe na Congo osali quelque chose mpe mboka évolue tozali komona bandeko mosusu na Congo kuna mwa mayele azwaki bamosusu bakotonga baflat bamosusu bakosala bamakambo ndenge na ndenge yo kanisi kaka na mwa malobo oyo oza koloba yo kanisi nani yango bandeko yo kanisi nani yango penza nani yango penza soki moto abongisi motema na ye malamu te pe azali na susi ya mboka na ye te yo kanisi ata bazweli yo président nini yango na batie wana yo kanisi soki ndenge mentalité ya bato ezali ya kopola nde yo kanisi ete eloko nini ekosalama na Congo ezali ete mboka oyo ifo kolbanda kotalisa nano bato conscience to mentalité na bango koteya bato mpona koyebisa bango ndeko tango bakonzi bapesi câble ya courant po ete esunga bato tala câble ya courant oyo ezali malamu mpona communauté kotalisa bato mingi bazali koyeba te babien ya l'État ezali nini bien l'État to bien peuple ezali eloko moko basakanaka na yango te bamakambo tozali komona lelo na tango ya deuxième république tomonaki yango te maintenant tikalaki komona te sika moko moto moko alali alamuki alobi ete nzambe alobeli ngai te tosala boye te tango wana lokola bobandaki koyiba kozoba mbongo na kesi ya leta na tango ya Mobutu kesi ezalaki polele bozoyiba mbongo ya leta wana makambo nyonso to ezalaki kitoko wana mpe baprofesi ezalaki te sikoyo lokola basere boza komona makambo wana te bino bato bobandaki kosala n'importe quoi bokimi ya na poto vie ya pasi tala kaka bino bokomi koya na baprofesi bandeko ndeko mobali na koyebisa yo boye soki ozali na baniongo ya leta to bafacture etondeli yo na ndaku bakimaka yango na ndenge teke ola liebisa na bato bosala priere okanisi ete na priere wana nde ekodéclencher quelque chose kuna na Congo ou bien Kabila aza su na bokonzi te yo luka moyen ozonga na Congo alors que ozali na baniongo ya bamindele nano regle yango te ndeko ngai na ndimi te nzambe openza azali juste nzambe azali juste ndeko soki ozali na niongo ya bamindele bafacture ya bamindele oyo il faut régler ozokoka koregle yango te na ndimi te ke soki lelo ata Congo yango bachange mokili bachange mokonzi ete epesi occasion mpo luka moyen ya kokima ya kose débarrasser na bafacture wana olobi ete ozonga na mboka yebaka ete nzambe akozala pe contenté na yo po ete niongo ya leta il faut futa yango même Jésus alobaki ya César ce qui est à César ya nzambe donc lokola zali na niongo to bafacture etondi
futa nanu ba facture ndeko nazali ko yebisa bino ya solo mwana mobali oyo pesi message azali na ba problème sérieux na poto soki azali na ba niongo ba facture te donc azali na ba problème sérieux donc pasi penza na poto azako kokate po ete ndoto oyo azako loba ete aloto nzamba lobeli bandeko ezali ba makanisi ya détresse donc mwana mobali akanisi pasi ya poto akanisi wepi ba makanisi msusu ko kanisi okoya kolota ndoto moko boye oloti ntango mosusu motu moko azoyebisa ndeko il faut salaka bamabondeli banini ye kotia yango mpo na bato nyonso ndeko moto kosa yo te oyo nyonso to alobaka ete Joseph Kabila azali ya nzambe te azali président Joseph Kabila azali mpo na nzambe te ndeko komikosa te po ete soki natali bamakambo Joseph Kabila azali kosala na Congo pe bolingo oyo président Joseph Kabila azali na yango mpo na peuple na ye ndeko ngai kutu nazali komona bato bazali koyela ba message ya boye bazali nde ba satana please parce que Joseph Kabila azali na souci ya peuple souci oyo bakonzi ya deuxième république bazalaki na yango te bino bosu bomona bakonzi ya deuxième république courant ndenge ezalaki kokata na ntango ya deuxième république mpo bato mingi balingaka koignore yango lelo ke bakonzi ya deuxième république baloba ete bon snel bafacture oyo nyonso tu bapeuple bafutaka sombela bango ube ba transport bani botikele ko mona yango si bata deuxième république ba profiter kaka na ba transport ba belge batika no yango na monde était tellement biloko ne umeli cinquantenaire banini tala lelo ba biloko ne soko biko zo ba problème bon comme biko zo ba makambo na pona ko bamba yango e pa Joseph Kabila to ebi yango malamu lelo boza ko ba régie des hommes ezalité mais banani bazali ba vrai criminel la kati na likambo lelo ma ezali kozana Congo te ezali bino bino bato ya deuxième république bo vanda ki wana ba tie ko ba belge batika bo changer ata eloko te lelo oyo ba tie wana mosusu konte mosusu kanga ma lelo gouvernement Joseph Kabila bazali ko bunda po ba bimisa peuple na situation yango na moni ba kote mosusu ma ezali ko koma te est-ce que boye baka yango te cause ezali bino bo komi ko utiliser bato na bandenge nyonso mosusu mama kalanga yeli bato awa na ba minu soki awutaki kozwela yango api alati ba minu na mosuni ya mloboko ya moto pona kolakisa ndenge nini na mondo wana ezalaki bandeko tango totali tolobi atala aza koluka mbongo na yo aza koluka ndenge nini ya kofaire peur na bato tango bagomona basomba ba DVD témoignage ekomi na yango commerce kaka bango bato babomaki mboka na tango ya deuxième république bapille babien public ya l'état lelo yo kanga mama kalanga moto azali koyela bino pona koloba ete mboka na biso ezali na libulu moyebi meza te epi nazali na maloba soki bapesi ngai bapermettre ngai bakonzi ya mboka bapermettre ngai mpe na bapeuple wana nde na koloba bandeko lelo abosani ete alobi ete nzambe ayebisaki ete telema loba lelo ekomi bapesa ye nzela bandeko yangala na lobi bokeba bato bazali kosakana na bato mwana mobali oyo tozali koyebisa bino ezali nde akutani na makambo na ye na poto oyo andimaki te akutani na makambo na ye donc ye moko andimaki te ke poto yango eza na barealité nango abeti mpenza motu likolo ya libanga ya kayu abeti motu likolo ya libanga ya kayu yango na ete soki mpe azalaki moto ya ntango ya deuxième république mwana ya oyo bapakata ndeko en tout cas soki ozali kozela départ ya Joseph Kabila na losambo na ye oyo obengisi bato ya le 21 en tout cas ndeko wana naza koyebisa yo luka nzambe na bosolo wana azali nzambe te me wana ezali okanisi bapasi nyonso to ozali na yango na poto ebimiseli yo ndoto moko boye alors yo lobi bato basangana ke bandeko basanganaka na nzambe te na mokili mobimba bato bakoma kosolola kaka na nzambe bakongole na mokili mobimba oyo bato bakoma kosolola kaka na nzambe bakongole ondire nzambe mpo na ye babikolo mosusu wana bamindele banani ayebi kutu bango te yakende kaka koluka bakongole epi bakongole yango mpe nzambe ayebisaka bango makambo bandeko après avoir koleka liboso ya batelevizio to baradio kopesa témoignage bandeko nsima ya mikolo landela vi na bango obandi komituna yango moto oyo ye nde moto asololaki na nzambe to ndenge nini bandeko bazali na bacomportement moko soki ovandi otali olobi obandi meme na kokota duki ya bamessage na bango nazali koyebisa bino bandeko babolingo mwana mobali oyo
ezali pasi ya poto mais soki alingi ete aponyoka na ba facture niyo aponyoka po etakima ba facture niyo soto ya bamindele azwi yango na amoni ete moya azonga na Congo eza te soki azongi ntango mosusu azali moto ya balitige kuna bakokanga ye ubie mwana ya ministre moko bona ntango ya deuxième république bango nyonso bakima vie ya poto azokoka te yango na ntango mosusu azali koluka ete bapriere esalama Joseph Kabila akende mpo bakonzi mosusu baya luka moya kozonga na Congo me ndeko avant ya kokende na Congo toboyi te régler nano situation pe ya ba facture ya bamindele po ete okoki kokende kaka na Congo boye te otika pe miongo ya bamindele okima na yango kaka bo te ezalaka te wana pe eza lisumu ndeko eza pe lisumu yango wana nazali koyebisa na bakongole ebongi malamu ete tosala keba bato mingi bakomi kodistraire bato nzambe kaka yeka kaka epa bakongole nzambe kaka epa bakongole bandeko bakongole kaka nzambe ayelaka bango me bato ozali mpe bato moko kaka okomona soki olandeli bato nzambe abimelaka bango oyo bapesaka batémoignage bandeko yo moko soki obandi kotala okomona ete bato wana ntango nzambe ayelaka bango apres nsima ya mikolo bakomaka na posa ya mbongo mingi okomona kaka témoignage nayebisa bino ndenge nzambe asalaki ngai lobi ekobima na ba DVD ebongo bosomba bandeko nzambe bimeli yo nzambe ayebisi yo maloba apesi yo na lokoso ya mbongo mbala moko omoni ndenge baza kosakana na biso apres baza koloba ete mboka na biso eza na kati ya libulu moyebimeza te boyeboye kaka soki otali bato yango baza koloba bango nde moto babomi mboka na biso na deuxième république basasi na ndenge ya kosakana te alors soki lelo na ngai na motuna balobi mboka po efonctionne malamu mboka il faut bato bazali kosala bafutaka baimpo po ete mboka ekende malamu alors ntango mama Kalanga ye ayebisaka bato ete mboka na biso boyebo me nakotuna nano na mama Kalanga eske ye mama Kalanga ntango lelo azali koloba ete mboka na biso ekota na libulu boyeboye nakotuna ye asa atikala depo azalaka na poste ya monene kuna na Congo atikalaka ata kofuta ta elikuta na impo na kesi ya leta po ete balobi te impo nde yango nde fe fonctionnaka mboka ye afutaka impo na ntango ya Mobutu afutaka alors soki afutaka te ye pa azali moto oyo azali kocontribue na malere ya mboka na biso atika koloba ete osata na bango moko kaka bazali bato babomeli biso mboka me ezali pasi mpe mawa bandeko kongole ifo tolamuka tokeba kaka nzambe nde akoma kobimela bakongole mpona koyebisa bango makambo bandeko naboyi te ezali na bato mosusu mpe nzambe asololaka na bango me oyo soko omoni moto abimeli bino kaka alali elamuki abimeli bino kaka briske bandeko le 21 août tokosangana bandeko keba bapasi ya poto bandeko wana ezali bapasi ya poto nazoyebisa bino mwana mobali oyo ntango mosusu ndenge azali wana bafacture elekeli ye na ndenge ya kosangana te bafacture elekeli ye azoyeba ndenge nini ya kosala te yango nakomi kosenga losambo ya bakongole ya masse akanisi ete ntango mosusu ekosala miracle po ete Kabila akima va ye pa ponyoka asundola bafacture ya bamindele te ndeko futa yango po ete nzambe alingi ete tozala nordre partout futa facture ya bamindele pardon mpona losambo wana tika bandeko basambela na ndenge na bango tika koderage bato yo baniongo ozali na yango futa bafacture ya bamindele futa yango na calme nyonso kokanisa teke priere oyo ya le 21 nde kosala ete Kabila kende ebongo nsima bato baloba ete bato nyonso to bakimaki mboka bazonga na Congo yo mpo zonga osundola bafacture ya bamindele te ndeko pardon futa papa na ngai futa papa Roger ye napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba tozali kokamwa mingi po ete biso nde bakongole tobatre record ya bato oyo nzambe akoma kokutana na bango pona koyebisaka bamakambo meme bana ya Israel oyo bazwaka bavision nzambe abimelaka bango oyo nzambe alobela bango soki lelo balobi babanda kokonte biso bakongole nombre leki tozali komituna yango nzambe yango amonaka kaka bakongole bikolo mosusu te epuis ntango nzambe azali koya koloba na bakongole bamakambo seka amoni ete bakongole nde
alingi akoki kosala bamakambo ya minene na mboka na biso Congo. Mais soko tali tozali kaka bato tozali kozonga nsima songi kaka biso kimoyibi biso lokuta biso bamakambo ndenge na ndenge ya mabe biso yango Nzambe yango tango azali pe koyepa na biso Congolais. Il fallait pe batémoignage monanaka bamiyibi badiminaka bato lokuta diminaka escroquerie na bango diminaka alors que tango bato wana Nzambe aza koyela bango makambo pe ya Congolais ya kilokuta kimoyibi bamakambo ndenge na ndenge eza koya kaka mingi. Alors toyebisa sikoyo ke seke bato bayelaka biso bamessage oyo balobaka ke Nzambe alobi ezalaka ete bamemelaka biso bamalédiction bamemelaka biso botutu. Ndeko nakoyebisa bino eloko moko ifo botia yango na motu na bino. Il faut toyeba yango ete Nzambe azali moto oyo tango azali koloba likambo tango message na ezali kobima message na ebetaka retour te sans que réaction esalama. Pona nini nalobi boye bandeko parce que ezali na Congolais belé bayela biso ba message on baloba ke Nzambe mutu alobi atindinga pe na témoigner mais ba témoignage on bima bandeko ti lelo batu wana pe batika koloba bakota mai eloko makambo baloba eloko moko esalama te bandeko ba bolingo nakoyebisa bino eloko moko miracle ya solo on Nzambe asala na Congo ezali kaka oyo biso tomona yango pe bato ebele bamona yango mais mingi basalaka neti baignore yango. Bandeko nakoyebisa bino siko miracle ya solo Nzambe penza asala Nzambe na bomoi mais bato bazali koyeba yango te. Miracle yango ezali nini bandeko? Miracle yango ezali tango Mobutu azalaka na bokonzi tango banyongi biso penza na ndenge moko ya kosakana te pasi eleki bandeko ezalaki kutu likambo te ke bato baya o Nzambe ayebisi ngai boye bapepe Congolais boye tosangana tobondela mpo Mobutu akende te. Ezalaki kaka losambo moko individuel oyo bamoto na moto abondelaka kaka ntango mosusu na ndako na ye aza kosenga na Nzambe. Mais ntango Nzambe ayaki koreagir bandeko réaction wana yango nde esalaki ke na bamobutiste bapakata na ndenge moko bandeko bino moko bomoni ndenge bamisusu bakende kokatisa nzela makolo na Congo Brazzaville na kote ya Kintsuka po ete bamomano bango bakimaki ezalaki deja bamoma oyo fleuve ezali mai ekitaka kote ya Kintsuka bamabanga ebele okoko kokatisa na makolo nde bakatisaki na makolo po ete komaki somo oyo ndenge balobaka ete mwana na mwana luka nzela. Bandeko ba bolingo il faut toyeba yango eke Congolais bazosala comédie mingi yanga na ngai na koma koloba ete lelo oyo soki bomoni ete Congo na biso bato bazali ko changer te bato miyibi ezali kaka kobakisama problème ndenge na ndenge ezali po ete tokomi kozwa Nzambe lokola jouer tokomi kosakana mingi na kombo ya Nzambe. Ndeko nakoyebisa bino ya solo soki lelo balobi penza bazwa vie ya mwana mobali oyo awuti kopesa biso témoignage oyo alobi ke Nzambe amonani na Nzambe kaka ndenge mama kozali awuti koloba naza kokosa bino te bato aboye soki olobi sikoyo ke bazwa bamakambo na ye ya vie privé batanda yango wana okomona ete aza na baniongo ebele ya leta akokaka koregle yango te baproblème elekela ye na ndenge akosakana te. Alors sikoyo bato mingi bakomi kopesa kaka espoir ke ou bien Tshisekedi aleka po ete occasion pesamela bango bazonga Congo po ete mingi ndenge bakangami bandeko ebele bakangami awa moto na moto aza na problème na ye baza koyeba te mingi bakokanisa kaka ke soki nazongi ntango mosusu mpo na problème ya Kabila non bandeko avant Mobutu apakata bandeko boyebi bato ya deuxième république ebele basala baproblème na mboka na biso bato bazala baproblème na bango mosusu komona mela mutu mbongo akangama awa moya zongo ezaka yebi ke soki azongi kaka na bacirconstance aboye okomona bato wana ntango mosusu bakomona ye bakolandela ye bato na ebele po ete nakoso te na ntango Mobutu bato basalaka bato bacomédie ya ndenge akosakana te bino bokanisi bato nyonso bavandaka na poto bandeko bino bokanisi ete bavandaka na ndenge ya bien bato mosusu batikala baproblème na Kinshasa bayebaka ndeni bakozonga te
yangana ba misu ba sala ete bo konje ya Joseph Kabila échanger pour ete bango ba ozo kanisa ete soki phase mususu ye ale bango siko ba koya na ndenge ya force pour ba lukanedi ba bangisa ba tia mo ba mbangisa et pas ya bato ba maltraiter gi bango ba esukanga bango bani bato mosusu bazali na poto bandeko na ko sabino eza na bato mosusu na Congo ba lukaka bango bazelaka bango eza problème ya Joseph Kabila te surtout ba soldat mingi ya Mobutu o bazala ba litige ba garde civile banin et belé batika ba litige na Congo na ba tukanga o ka ba civil ba bangaka soki ba tiema ko na Congo e ko zala yombe po na bango toyebi yango malamu yango bandeko nazali ko yebisa bino pasi ya poto ya mbala oyoko e frapper fort surtout nazali ko yebisa bino bandeko bochanga tembete nzambe penza ko aza ko payer bato nyonso to bazali ba mobutiste soki nazali ko yebisa bino boyeko nazali ko loba yango ya solo bandeko ba mobutiste belé baza ko kemba wana poto na ndenga ko sakana te et puis on dirait que nzambe penza ndenge kaka balobaka ete mabe nyonso tu tosalaka na se avant ya kokufa il faut kofuta yango bandeko bato mingi bakanisaka ete poto nde solution mais lelo na poto tala ndenge bamobutiste belé baza kokoka te baza kokemba yango na nalobaka bandeko bomoni ke bino bozalaka mitema mabe ntango Mobutu abandaki koprive baopposant mosusu banyata Congo tapesa bango embargo bana misusu ya baopposant congolais babotama na poto bakola baopposant congolais la bawumela baye kozonga kaka mboka pendant 32 ans boyebi siko bapasi bango mpe bamonaka mais bino bosali kaka 10 ans libanda ya mboka bomoni nde bokomi kolelalela bomikomisi bapaster bokomi bato bokoma kopesa bato baprofesi bamakambo ndenge na ndenge mpona koyebisa bino bandeko oyebi botika kosakana na kombo ya nzambe nzambe azali moto basakanaka na ye te eza teke songo olali olamuki ono bato tokosangana le 21 mpona boyebo te bosakana na nzambe te bino bokanisi ete nzambe wana ayebi bakonzi ya Congo te bino bokanisi bato bakonzi oyo baza na Congo kuna basambelaka te bayebi nzambe te bino bolingi boloba ete bino nde bato boza lelo koya koyebisa bato ke nzambe alobi bino nde bozali sembo lelo kaka bato bazali koloba nzambe alobi mboka na biso bo ebongo nzambe wana alakisaka bino te na ntango ya Mobutu bamakambo nyonso lelo aza kolakisa bino mpona nini alakisaka bino te mpo ete na ntango wana kutu mboka ezalaka sombo na ndenge ya mabe ntango wana ezalaki mpenza ndenge balobaka ete nani Sodome Gomor oyo bazwi meme bakombo ya babete bato ya deuxième république bakoma kobenga biso bapeuple babete nani ayebi yango te il fallait na ntango wana kutu nzambe alakisa bino barévélation baprophétie mais lelo oyo bandeko tala bato bazali koya kosakana na bato bandeko ngai nalobaka yango papa Roger nayebi nzambe na respectaka mibeko ya nzambe kasi nakoki kolinga te moto ya kosakana na ngai na kombo ya nzambe na bajeune na bino kaka ya pao naza koloba yango ya solo bandeko mwana mobali ayebisi bato nzambe atalisi nzambe ndeko soko okei balobi balandela vi na ye okomona te mosu baniongwali te tonda alors bandeko yo si omona nzambe oyo azali nzambe ya ordre akende kopesa prophétie na moto atondi na baniongo ya leta na muto atondi na baniongo ya leta aza koluka ndenge nini ya kose débarrasser to ya koponyoka asundola baniongo ya leta est-ce que nzambe akondima yango nzambe akondima bongo te régler nanu situation ya baniongo ya leta ya poto oyo ozali na yango bafacture ya courant bafacture ya mai bafacture ebelebele ozozo bacrédit ozokokoka kofuta te apres ozoloba ete nzambe alobelinga nzambe azolobela kaka makambo ya mbongo ebongo ya bacrédit ya bato oyo oza nango na poto oyo lelo bamindele bakoma kokomela o baletre ekoma soki letre ye okomaka koposo o namonaki yango te namonaki meshe tokomelaki yo letre te namonaki yango te apres yo olobi nzambe alobeli oyo botika babiloko pamba botika kosakana na kombo ya nzambe mpe boza kosakana kaka na kombo ya nzambe te boza kosakana mpe na biso bapeuple congolais tolingi lisusu baventure oyo te mboka na biso ezali na problème kaka ke bakongole nde ifo toyokana tosangisa mayele conscience na biso esala toyeba ndenge nini ya kotonga mboka bino lelo soki boza komona na Angola après baguerre na bango tala na Angola ndenge bakomi kotonga tala ordre komi kokota na Angola alors boyebisa biso
ke bangolais nde sikoyo nde basambelaka mingi nzambe azali na bango. Rwanda tala ba problème ezalaki na Rwanda lelo ba Rwandais bavandi esika moko ba tolosesi na bango esali bakomi kotonga Rwanda lelo komi kobima na mikakatano te mais biso bakongolais toli kovanda esika moko te toyoka na ndeni tokotonga mboka kaka bamakambo ya lokuta ko escroquerie bamakambo ya mabe oyo nzambe alobi kaka nzambe moto alobaka bandeko na mokili mobimba nzambe ayaka kaka kolobela bato kaka na Congo mokili mobimba kaka nzambe ayaka kaka kolobela bakongolais soki congolais vande boyebi te congolais moko boye kuna bo nzambe abimelaki nzambe alobeli ye bandeko ndenge ezali na nzambe alobelaki deux fois te bamakambo kaka ya lokuta epuis nzambe yango ntango alobelaka bacongolais bandeko bamakambo yango ekotaka kaka mai bo okomona mpe bomoni solution te. Ndeko mobali yo moto oza na France nakosenga na yo meka kobanga nzambe tomona bato mosusu oyo na poto awa batambola mito edodoka bato mosusu bakoma o bandoki ya famille banini babiloko ngo yango oyo soko omoni ozangi likambo kosala tika kombo ya nzambe azali moto basakanaka na ye te bato mosusu bavi na bango ebeba bakanga mpe bato ya mokili bandoki nzoka ndenge kindoki te alingaki kotambola na kombo ya nzambe mpo asangana na kombo ya nzambe bacomédien bakomi ebele napesaki bino exemple. Par exemple ya monene opeza bakongolais bazo comprendre te exemple kaka ya mama Kalanga bandeko mama Kalanga na deuxième république bato babomi mboka bato batiki mboka na kao apa ye o nzambe alobeli nga témoignage akomi kopesa bato batémoignage nzambe alobi ke nzambe atindi nga naloba po akosala likambo monene na Congo wana alobaki yango wapi na Angola bandeko likambo ngo monene nzambe ngo oyo alobaki aloba asala te aye sikoyo na poto alobi bandeko ndenge ezali na ata tosali ndenge nini mwa te mboka na biso ezali kaka na kati na libulu mpenza bandeko ebongo mboka yango eza na kati na libulu mama Kalanga mboka eza na kati na libulu ebongo makambo oyo olobaki na Angola olobi te nzambe atindi oloba po alingi asala makambo minene na Congo alingi ebongo makambo yango minene asali nanu te sikoyo kaka nzambe yango oyo susu nzambe mboka na biso eza na kati na libulu epuis mpo omona ete stratégie ya koluka ndenge nini aza koluka kaka mbongo wana makambo naza na makambo minene me na koloba te makambo ngo avana loba soki bakonzi ya mboka bapesi nga permission ou bien bapeuple congolais wana nde nakoki koloba me bandeko na nzambe na bato ya mokili nani aza likolo sikoyo ya makambo oyo oza koyebisa bato bomoni baza kotia nzambe na confusion totale yanga nalobi bacongolais soki bato bazali koya na batémoignage bazali koloba boyokaka kaka na sentiment te mama Kalanga alobaki ete ntango bazalaki na mboka wana babomaki moto moko reine ya mboka wana asalaki boyo te ndeko botika kozala na kati na baémotion yoka nde vandaki mie yoka landela makambo moto aza koloba soki s'il s'agit batémoignage oyo ndenge balobaka oza kokoma yango na agenda na yo bandeko obombi yango po bato wana bakoma bato ya double langage lelo koyela bino bamakambo mosusu lobi kuna ayeli bino histoire mosusu ndenge moko mama Kalanga ndenge awuti kosala bandeko soki tozalaki bato oyo tosezisaki bien te témoignage na ye ya Angola nani alingaki ayeba ete mama Kalanga akomaki moto ya double langage et jusqu'à ce que témoignage yango ekomi nango commercial epe eloko ekamusinga bandeko témoignage oyo ye moko mama Kalanga lobaki ete nzambe atindi ye aloba po akosala makambo minene na Congo mais boyebi eloko nini mama Kalanga lobaki mama Kalanga lobi ete témoignage nango nasaki na Angola bapirate yango ela donc c'est que ye alingaki nanu asalela yango commerce po alobi malamu bandeko bolanda yango ezali na lingala ezali na chaîne ya bacongolais ezali na bachaîne ya bacongolais bandeko naza kokosa bino te mama Kalanga lobi ke batémoignage nango nasala na Angola na regretaki makasi po ete bato mosusu bazoki bazwi bapirate yango mais bandeko témoignage oyo nzambe alobi kende epesa peuple congolais ofele soki ata yoki ete bato ya mokili bapirate mpe basali nini ya yo ya nini okoya kolela liboso ya caméra c'est que idée na yo ezalaki ke témoignage wana epesa yo fortune bandeko tala
soki boza kolanda moto na maloba na ye boza koobserve bokomona ete biso bakongole tokokosama te me bato bamakambo bazali kosala bango nde moto bazali koboma mboka na biso moto azali koboma mboka na biso aza na ye mosika te kaka bato baza koyela bato batémoignage bamakambo ndenge na ndenge bandeko ntango makambo kitoko ezali kosalama na Congo ntango bazali kotiela bato baminda na Congo kotiela bato bakura bakable ya kura bamiyibi oyo baza koya koyiba babie oyo bakonzi ya Congo baza kosala nzambe ayaka koyebisa bino teke ndenge nini boko kosala balosombo boko kobeta po ete mitema ya bato ne bongwana bosote bato wana bokekaka mbala moko epai ya président de la république tala toza koyebisa bino botika badistraction yango na boza komona ete bajeune mingi na poto ya baliwa mosusu baza kokufa toza koyeba ntina nango te kaka na babiloko oyo ya kosakana na nkombo ya nzambe tokeba ezali pasi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment tokosenga na bakongolais bo diminuer nanu badose na bino wana ya koyaka kolobaka n'importe quoi na kombo ya nzambe botika kosangana na nzambe po ete ndeko nzambe azali nzambe ya ordre tango ye nzambe ayebi ete na Congo bamiyibi batondi ebele pe nzambe kaka ye moko aza komona ndenge nini na baopposition bato ya baopposition awa na poto ngwanda na bato mosusu boza komona ndenge nini baradio mosusu eyibaki bato bambongo bana ya Congo oyo bazalia eyibi bango bambongo na makambo ya dongo donc nzambe akoki kosenga teke bobondela mpo na bato wana ye aza kokima kaka mbango ya 8000 km mpo ayebisa bino bobondela mpo na bato ya Congo bandeko bino boyebi teke babiloko nyonso tu bakombe bata basalaka na poto ya koescroquer bato boyebi teke ezali malédiction monene bino boza komona te bandeko Roger Bongos na baodombo bauti Allemagne baza koya balobi nini bafabrike lisolo après suka na yango nani Roger Bongos aza koloba nini ke tokosenga kaka na bakongole bosangisa bambongo mpo bapesa boyebi teke babiloko wana nyonso eza bamalédiction milimo mabe yango wana ndenge nini nzambe azali kolobela bino kaka bamilimo mabe ozali ya 8000 km ebongo bamilimo mabe evandeli bakongole awa bakolobela yango te bamilimo mabe tondi awa epai ya bakongole bandeko kongole mosusu aza koza kongole mobimba tala kaka moto mobimba oza na moninga na yo kende koliaka kuna moninga na yo ayambaka yo me oza kosala tu mpo luka ndenge nini ya kokende kobaba mwasi na ye bomoni teke wana peza molimo mabe ifo babondela yango moninga na yo azali na activité ya malamu situation ya malamu yo kongole oza koluka kaka ndenge nini oyeba oluka kaka moya raison moko bopokende kofunda ye na ndenge ya kintsweki na mbila bomoni teke wana peza milimo mabe oyo mpe tokoki kotelemela yo kongole na poto moninga mwasi ntango bande komona ye moko kolekaleka tala ye wana aleki akotula kaka boye lobi azwi mwa mobali na ye ekei na likambo ngo emema miti na libala yo motema eziki okomi kotuna yango mobali yango alingelaki ye ndenge nini susi na yo okomi koluka ete okutana kaka na mobali yango vis-a-vis boye po ete otandela ye ya mabe nyonso tu ya moninga mwasi bomoni teke wana mpe ezali milimo mabe yango wana tolobi boye bandeko ebongi malamu bakongole bosala keba po ete bamakambo bozali kosala ezali pasi mpe mawa ntango bozali koluka ndoki ya Congo na mosika ya 8000 km nzoka nde ndoki ya Congo avandeli bino kaka awa ndoki ya Congo ezali kaka te oluka ye kuna na mosika kuna na Congo te bandoki ya Congo bavandeli biso kaka awa bandeko mingi balingi komona koyoka ba succès ya baninga te balingi kaka komona baninga na bango na poto bamona pasi mosusu komona yaki poto kala soki ye aza kozwa te oyo aye nsima etoile na ye epeli on dirait neti soki ndenge nini bandeko ba molingo milimo mabe ezali nano na biso moko bakongole to banda nano ava ya
ya koloba ete kuna na Kongo mboka na biso boy to banda nanu kotelemela ba milimo na biso ndeko ngana kosenga na yo boy prière na yo wana lobi ya le 21 août soko okobongola maloba po ebisa na ba congolais to banda nanu kobondela po ete milimo mabe o etondeli biso na Kongo na poto ya biso na biso ba congolais to banda nanu kotelemela yango pe kobondela pona yango ekozala malamu olia ko ya ko distraire bato bandeko tango mosusu ye moko ndenge ozali wana ozali moto tondi na baniongo ya leta alors nzambe yango ndenge nini akoki kotika moto apesa bamaloba mpona moto oyo alingi koloba na bato aza koyeba teke ye moko moto yango azali nanu na desordre ya monene mpe azali na baniongo ya leta ya mboka esika avandi wana nazali koloba ya solo bandeko mpe nakoyebisa na bandeko boyeba yango moto nyonso to akomemela yo liloba ya nzambe nzambe alobi nzambe atalisi ngai il faut kolandaka maloba azali koloba mingi ntango balobaka ete mama rozali azali zoba me nayaka kotala na na bato yango balobaka ete bato mayele ntango namonaka bamakambo mosusu bino bosalaka na bareaction na bino ezala te na internet na nzela ya Facebook te na nini nalobi me bakongole bamibetaka tolo bato ya mayele tala bareaction na bango pe yango nalobi ete bandeko totika kosakana na kombo ya nzambe lelo kombo ya nzambe na poto ekomi kokoma kaka na minoko ya bato po nini nzambe yango akomi kaka koyebisa bato ndenge nini bakongo kokende kolongola kabila bandeko boyebi mpo nayebisa bino ke bajeo bozali kosala histoire na yango ezali baje mokeko ndenge babengaka bandoto ya baba bandeko bino bokanisi po ete nzambe alongola président Joseph Kabila bino bokanisi nzambe akosala bakrobasi ebele soki mpenza alingi elongola Joseph Kabila akosala bakrobasi oyo akoloba ete bandeko boye tosangana tobondela nzambe alobi tobole te nzambe soki alingi alongola Joseph Kabila eza kuti likambo ya balosambo oyo te tosambela le 21 tosangana te nzambe soki alingi alongola Joseph Kabila akolongola ye kaka ndenge bomonaki makambo ya Mobutu ndenge elekaki akolongola ye na ndenge ya propre na ndenge ya kitoko me akolongola ye na ndenge ya désordre te oyo ozomona kaka moto pasi ya poto ebeti eyebi ndenge nini akosala te alebule moko eli kaka oyo nakutanaki na die le père nakutani na die le père ayebisi ngai ke mpo président Joseph Kabila akende tokosala prière moko tala boye ndeko lelo bato bazali komona kaka ete pasi ya lelo na Congo ebongo ntango na deuxième république boyebi pasi oyo ezalaka mpo ete na ntango wana mokonzi moko azalaki ete kotala peuple te bango bazalaki kozwa mbongo nyonso ya leta kotia na mabenga me lelo kutu bapeuple bakonzi na biso bazali kobongisa mboka kosala mwa minimum ya mwa bamoyen oyo ezali komonana mpo ete bino kaka bato ya deuxième république lelo nzambe akomi kobimela bino nde moto bopiaki mbongo ya leta bokimi na mbongo ya banke nyonso tu ntango bopakataki boyebaki teke botekaki mboka na 00 me lelo kaka nzambe wana akomi koya kopesa bino baprofesi no boloba boye nalingi nasala bo mpo na Kongo nzambe akomi kaka kokende kolobela bamiyibi kokamwa bandeko pasi ya poto eza mabe bandeko ntango nayebisaka bino ete bamobutiste ebele baza komona makambo na bango mingi bakanisaka ete nazali kosakana me ebongi ete bomonaka ndenge nini ekomi kotinda bango na ndenge ya baprofesi bandeko pasi ya poto bandeko oyo moto andimaki te akokutana na yango mpenza oyo balobaka ete moto abeti moto likolo ya libanga ya kayu ata oleli okolela yo na nani bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boye